Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Nayebi bokotuna na lamba kabianini bazoruba nayebi kuramba te eloko nazolamba bino buyebi bien sekele ya cuisine na koyebisa moto te naza kulamba shema yo nini yango dixième vie. Alors bandikuiza bongo famenom isobe number 1 le roi du rire naza usenga na bino ba obulinga kanga bo s'abonner na Sheraton TV. Na Sheraton TV, vous mouna makambo bien, vous yuka ba comédie kitoko, ba théâtre ya bien, ba gag ya bien. Sheraton TV, vous landa émotion ya binu, pa vous mouna falon. Moi c'est kitoko ba rubi moi nankoi, auteka nankoi. Émotion ya kitoko, vous mouna bisu ba article na binu, o ya Congo, o bolingaka, tout sur na binu. Likuwa ngande na suyu na binu boy. Baseri mososo koye bayena samba ya Android azokota internet azorukanini azorukamin Sheraton TV Sheraton TV bo s'abonner massivement Papito s'abonner biso nyonso et ya bongo misho bozo manipaka na kata Sheraton TV bo s'abonner na kata Sheraton TV na manipaka ya sibino au moins makamba bien sans parler c'est pour s'abonner sika ba comment abonner cliquer au moins on s'abonne comme j'aime ou j'aime na bimela bino. Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Shiraton TV, abonnez-vous. Abonnez-vous. Mama kila mabe azaki mama aussi à voilà ba série wana ba théâtre azaki mama moko azaki bien na mutu nyonso andalo ba problème te azaki soki likambo aye penza na komikitsa makasi et par après tant ba groupe comme belé mama kila mabe azalaki penza lisusu à la page na nzela ya major de Sali Dizoloso ngai kosala que récupérer baninga na biso mosusu bazalaki na touche so bala amira esa banzambala badali ba mama kila mabe donc nde esalaki que omaki tourne banzonzinga epa na ye nde yango eloko esalaki lisusu ke mama kila mabe azonga susu na actualité deux grands mama kila mabai kotombe lisusu maladi tozwa kabe fonction mama kila beli to contribuer mbongo ekei kaka ndi mwana me nzambe mutapesaka nzambe mutazwaka mpe asona biso bato totikali nzambe abatela biso tozaka mama kila mabe mama wandolambela biso fufa masango tolia fufa masango na badali mpe asona dali likamba bamugondo banzala balopopi bamira esa balila sirene nazoyeba lisusu ntango sere na biso irene kingo akufaka tolelaka ye na matete mpe ya sonam navie na biso sans souci navie na biso tolazali na bango ensemble bametre pa epe ya sonam aussi donc biso nyonso tozalaki na bato ya groupe salongo na matete wana toye kokunda ye awa na cimetière ya Kimbanzeke me litumba kuta ebima mama monzele bakata ye mbele awa heureusement nga nazalaki pembeni na ye nde motu na protégaka esilota nga koya na jeep natali sikoyo ndenge nakwelaki mama makila mabe ndenge alobaki na ngai soki ezalaki na bamama misusu leta mosu alinga asilelanga mabe alinga yeba te keno na sauve nde mama monzele pasi na motema toloba nini nzambe azwaka
intervient d'interview, annonce les annonces à part. Et sinon, voilà, bonjour, bonsoir à notre chers internautes qui nous suivent de partout. La chaîne Nabino Shiraton, Obolimaka, Mingi, l'émission Nabino Shirakiture, avec moi la fille du maréchal, voilà Macron, moi en Boyazan, voilà, ça awa, na isika ya sembote, isika ya pasi, isika ya mawa. Isika wa bikoyo, tozo yeba ke tozo kabwana na mama la biso lelo, parce que matanga déjà bino mwebini ya minaki, tozo la lisa sufite, tozo la la te, ekomi lelo mort epimi mbala moko bake kobila. Mama na biso makila, lelo eza mokolo oyo, mort na ye na morgue ya Njili ya quartier 7. Nous avons la morgue ya quartier 7 na Njili. Et moi tozo de la suite ba comédien ba uti koya sikoyo ba uti koya kala te na famille ba uti koya na ba bus ba uti na ngo na matoke. Et moi na ba uti koya sikoyo na ba bus na bango ba ye kokoma mpona komisa ndeko na biso mama na biso yaya na biso koko ya biso mama makila oyo asalaki mosala na ye mosala ya koya oyo asalaki mosala na ye na bolingo mama makila aza oyo abendi mpe mingi biso nyonso toyebi yango toye topesa ye torendre ye hommage ya suka. Merci beaucoup tolanda studia. Bon, aujourd'hui on a besoin de témoignages, comment l'organisation s'est passée. Témoignage ezaka que maman makila na yebaki ye pa major bisalidi na film moto joueur na ye na fait papa chef bazaki titre na ezaka pas bon non film moto joueur na baya Gabi papa chef bota bana na kina bota bana na Lubumbashi genre na Bosani. Mais pour l'organisation, moi je sais que tout s'est bien passé parce que bateau bazu charge nango, ce sont des responsables et puis baza ba maternité na kati ya makambo yo donc ba organiser déjà ba mambebele et tout s'est bien passé. Déjà na su bomoni biso nde to vandi awa bango mo bazo s'occuper presque na maramion surtout. Donc côté organisation, maman Marie-Hélène elle est là, baza maman présidente na biso na kati ya Afar. Aza mieux placé pour nous repérer ça détail mususu. Mais pour notre témoignage à maman makila en tout cas na yeba ki e penza moi tant moulai parce que pas major mingi to ndo jouer na et surtout pas major. Mais bien maman makila pas major. Donc aza maman mo malamu abandolo ba mingi te dans naza ba souvenir na na film wana soki nzambe na bato batala film wana ba yebi. Papa chef azali na bana mibale azali na basi mibale moi sina ya Lubumbashi moi taki na yeba ki était après ayo yana bana j'espère que batala vraiment biloko major bisadidi ba bien mais bon que la gloire soit rendue à notre Seigneur ya pe saraya zui ape sara kimia na libota na na bana na ye donc ya malamu ezara malgré atika ki musala tang molai mais na décès na vraiment l'artiste va se manifester l'artiste va bosani était quoi Babosani était pendant qu'elle était malade dans l'hôpital, l'artiste m'a assisté jusqu'à ce que à Koufi dont il est le bazar quoi accompagné na dernière demeure naïe. Donc voilà, que Dieu soit loué, c'est tout ce que je veux dire. Merci beaucoup. Oui maman. Bonjour maman. Ah, on a matanga, tout le monde est vraiment implication ma casse ya artiste. Depuis maman banaye kobela, ti lelo bo assister maman makila, lelo boye ti na mokolo asuka. Témoignage nini ozana ngo ya maman makila et puis organisation za kindenge. Témoignage eza vraiment ma casse ya maman makila et puis moi quand même temps on est nga personnellement na zo temps ko jouer na même scène te même film. To jouer na tableau moko te même film ana na kata film wana na jouer pe na jouer pe makamba maman makila na jouer pe na maman makila pardon makambo ya déranger tendresse on obet sanga libaku boy toutes mes excuses na joie tant ya jouer na maman makila scène moko te mais du moins na kata film ya zaki na ndako na bango biso pe to zena na ndako na biso quand même to jouer na ye film moko donc maman moko azaki bien vraiment oh mbaliboso na ngana mona ye eloko etike ngana na s'approcher pembe na maman na ndo mona zemingi na caractère soka vandi au moins azolelaka emso azolana ni donc azaki
ntongo otala elongi nde omona elongi ya mama moko aza na esengo te yango etinda nga mpenza na s'approche to bakoma kosolola na ye nakoma kopartage na ye mpe eyaki kosala ntongo mpe mama ye kobela maladi wa makasi mama ye kobela esengaki ke lisungi bamama afar mpona ngamo mpe naza moko ya kati afar bamama ya afar en tout cas babandaki na ye uta ebandeli tobandaki na mama makila ti abeli epuis lisungi ya mama na biso Olive Lembe Kabila mpe eyaki bato apoto mpe batindaki tosungaki mama yaki kobima hôpital oyo ezalaki mpenza ya motu ezalaki santé ya mama ezonga su kolongono mama ezongaki na santé ne ya bien kobima ya mama na hôpital toujours d'accord papa toujours na soutien kaka toujours ya bamama ya afar bayaki kozwile ndako donc bazwili ndako na ilisungi mpe ya bandekoka ya poto bazwili mama ndako oyo mama akendaki lelo kovanda akendaki mpe asalaki avandaki na ndako wana ezalaki esengo mpo na ye me lelo oyo mama akei tokokai mpe kotike te lokwa tozalaki nde na maladi totike tokende ntina suka na ye eza lelo oyo mokona lelo tozokee kokunda ye lolenge tokee kokunda mama ezaka toloba ke son âme repose en paix parce que anyokwami mpe na maladi akende vraiment apema et surtout tozalaki wana donc ntina suka malgré organisation ezalaki kokoso mais talaka esika bamama batelemi donc ya mabe ezala te nde lelo quand même na badifferent na biso tosangisi oyo lelo baartiste tozokunda mama na biso makila. Merci beaucoup. Vous allez bien? Rendre la famille. Rendre la famille. Eh, lo baka mkiwa na uloba. Kaya mwana ka dozo uloba na. Ando uloba na ya mwana. Kwa mama kila. Beti ni solo na nenga zaina bini. Beti ni solo na nenga banofana na bino na nenga beli na nenga buchi. Qu'est-ce qu'on a quatre? Qu'est-ce qu'on a kuna? Dans le bandit. On s'est présenté. Le vieux Zako kwa mama kila. Obeti ni solo na ende bozaki na ye. Petit témoignage aux autres. Na kokate. Kokate. Na kokate. Kokate. Na kokate. Témoignage aux autres ngo concernant mama kila. Tebele. Mais le bamba ko nini ka ya salela yo, we marka yo. Bonjour. Bonjour. Yaya. Okoki ko se présenter bandeko ba eboza nani koza ndeko ya muntu ya famille ya mama makila to eboza nani ngako kwa mama makila mama makila ndebo bana ozala ne na ndaku ozaki na ndaku moko toyaki na ndaku moko bon okoli na maboko na ye nakoli na maboko na ye azalaki kokwa ndenge nini kona abota mama ya biso wana ofana ndenge nini azalaki gentil twakanda te azalaki muta gentil sikoyo abelaki pendant combien de temps donc abelaka le dé dans 2020 le dé ya 2020 là te fêter bonne année le premier le binango le dé bayo bakele mbasu biso to bloki ka elo mwa ne ka ba infection to be pété tout le monde a boye mbuma be ka como ovimba maka suka e opanzana bamo babandi pe osaka ba pansement banzola ne pansement parce que simbité bakene na sebeko bandi pe ka kolana de la pansement peut-être kala mukie bikoto tozalaki na Mariano kuna na Simba tolongwaki toyaki na Pascal fandi wana biso siko totikalaki na ngiri toyaka na biso pe otala ye toyaka dimanche mama kila kufi donc nayebi te basouvenir nini na malamu oza nango ya mama makila ya koko na biso azalaki ata sombe eloko moke fo apesaka biso donc nakokoka te merci.
la Mister Siatou. Olombawana est Mister Siatou. La Nanga Manzonzinga, na Somala, la Vosa Manzonzinga, na mes amis, et pas Amazon Bissadidou. Makila. Na Yango. Lokola Kolombaga, Moto, Azalaka, Liboso, ya famille biologique. Avant ya bandeko nyonso balandi ya famille professionnelle. Yangoana tozopesa liboso maloba na responsable ya famille azoza maloba lelo maloba ko avotoleka na depo legere fleur ya bamama ya far yango tobeni moko tozopesa ye maloba s'il vous plaît totika mikolo yango limemia Sina marubao na sila azalaki na ye lelo okomi na suka akokende kotika ye na esika esengeli mpona ye yango napesi merci nyonso bazolelo bamemi etina lilita na befor na bango ndemokanonabele ya bato bazala enani ya famille te effort ya bandeko oyo asalaki na bahonore ye na ndenge ya moke te nazongisi mesi mingi baye nyonso aza na ebele ya koloba kasi bele naza na ebele ya émotion. Comprenez, l'émotion, c'est pas facile pour perdre un défaut, hein, et ça la capacité. Na yango wana, sikawa, tozo leka, na défaut ya Jacques de Fleur. Bandeko artiste et comédien, balenge laki Fleur, balobi ba honoré à bango ndeko. Ndenge tamazaki na tango ya pasi ya maladi, ndenge batikaki ete bazalaki na ye, ndenge bazomema ye na lilita ya soi main, bazo honoré na dépôt ya Jacques de Fleur. Yango tosengi bandeko, soki tokozonga mwasi mwa totika spasa baartiste bakoya badepose Jacques de Fleur na bango mpe badefile boye bazongi bareganye esika badelemi. Sur ce, nous appelons bien. Merci Candrette, merci d'être là.
Voilà, ça c'est pas les artistes qui sont à deux. Merci Anthony Sakala. Voilà, les amis de Lukombi. Ensuite, la dame. Voilà, merci. L'artiste comédien. Merci. Avec Michel Aloko, merci. Là, ce sont les artistes. Voilà, merci. Merci d'être là, Mimi, Kabela. Nous allons clôturer hommage à l'artiste comédien Obasani de Bonabango. Lelo tolobi lona akila atiki bana abotaki bana 7 nazatika biso baza 6 baza vivant c'est bago le cas quand même tout le monde le 6 bana maman makila 6 pas le cas tout le monde bango baya mpanzi awa s'il vous plaît baya photo côté na zolonga kolongwela iso na uwa voilà bana na yebu toye bazali awa engambe tikose wayawa waya tomona kino bana mama kila caméraman s'il vous plaît to reculer pour tout monde bango bien bango wana baza 6 mibale bango wana batma misusu bana mama kila batala mama na bango ya suka basala tour bana oyo ya bota bana oyo ya boti voilà bangona merci wana bana mama kila merci Bobo Zonga tobenga bakoko merci 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 aussi si na bana tobengi bakoko donc pour la maman accueilli déjà famille humaine bakoko papa liboso aya na baleki na ye bango to basala ya soko na bango ya suka voilà wana kopa liboso bakoko oyo mosusu bazali bango wana bakoko baya voilà merci wana ezalaki bakoko merci na bakoko tozo clôturé voilà tozo clôturé tosengi na bandeko tozonga oyeba cameraman totika mwa vidaya na yango na kombo ndenge libota eremerciaki quand même baremercie baartiste mpe baremercie libota ndenge bazalaki na bango elongo na kombo baartiste baremercie mingi oremercie basuki nyonso oyo ekambaka baartiste merci makasi merci na miso esiekila na kombo ya Chebala merci mingi na association de femmes actuelles de Francis Mingo Docteur Aimé de Kabongo merci mingi Mama Tete Chanda merci mingi na Yabiso Carmel Ngemba na mobali na ye Junior Tumba na Italie donc mingi liste eza molai na bandeko mosusu bali otanga kombo na biso te na bino nyonso baartiste comédien basengi merci mingi baartiste comédien bazalaki bomoko bazalaki na kosangana ti ne tozokende kotika ya biso mama na cimetière
Souvenir nini oza nango en tant que famille na artistique, famille na théâtre. Bon, souvenir bien aza nango ndenge tokutana kaka na invitation na biso ya ba tournage. Donc so tokutana na en tout cas to solola bien, to sala bien. En tout cas vraiment aux OEP ma bête donc bisika zaza ikomi lakisa ki aza vraiment parent responsable moya kota na ba ni mususu wana ezate donc ndeka mama ida lakisa bisika zaza mama ndenge pena mona comportement na ye na monde ya ba tournage so tokutanya en tout cas vraiment so azaina mabe na ye wana na yebi angote ngana na yebi ona bana ko mona so tokutani ndeto na bana monela ye ça qui bien. Bon, morgue ça Kinkole. Na cimetière. Morgue ça na Kinkole. Cimetière à Kinkole. Morgue ya morgue tozaki on a morgue à quartier Setanji. Donc ça sous kitambote et comme Kinkole. Bon, ndenge na moni bazo kende. Na ebite bangso bazo ba Kinkole.
bamuso bazoloba kitambo. Mais parce que communiquer à liboso et puis ça maki bongo et puis baloba ke bakobunda ba changer mort batia na mabanga. Mais tout le monde est simbité pour na cimetière petit siko bato bazotatone nani. Bon. Ngana tuni et pas ba responsabilité na yo qui peut pas ba responsabilité mais na bato ande ba olo. Voilà, nous sommes bien à la fin de notre émission Chira Culture. Alors, et puis ça rabine toujours information et vrai tala les autres côté pena. Tu es tina kata cimetière et pas wapi eza demeure ya souka ya maman Makila tiki biso. Tomoni combien est-ce que artiste bazala qui impliqué na kata likambo yo banda maman Makila belaki ti lelo maman Makila akeko ta mabele ba artiste ba ye ko accompagner ye. Vraiment bato tomoni ya belé eza mingi ba artiste. Vraiment ba artiste misusu pe baleli balobi gouvernement bolobi ndenge nini kaka tolelaka bato libanda bato mususu pona nini biso te tozala pe na même valeur na ba artiste musicien. Voilà, sans plus tarder, je vais vous laisser parce que nous sommes vraiment à la fin, nous courons derrière le temps. Et là, je dis un grand merci à Jeffros Katokolo qui est là derrière la caméra. C'est grâce à Jeffros et je salue le docteur Shiraton. Moutoumoko bien, j'ai toujours l'habitude de le dire. Moutoumoko bien, quand je dis Moutoumoko bien, vraiment, il y a Moutoumoko bien. Et là, je salue aussi Tite Madilou, hein, les futurs mariés. Motema Suzanne, je te dis merci Blaise Bialou et Serre Tatanga, je te dis un grand merci et un grand coucou. Au revoir et à la prochaine.